Bien, notre cher fidèle de l'émission Talaleo, je sais que vous êtes nombreux à côté la biso, na pasi ya makasi, ya kobungisa ya biso ndeko, pe concert na biso babengi na kombo ya Rafine Tumba. Rafine Tumba azali ndeko na biso congolaise, oyo a évolué akolaki bongo, autaki bongo na province na ye. Et puis, avec qui évolué, on a Rafine Tumba à l'époque. Tant qu'on a interprété le film nigérien, na Lingala, et na Chiluba. Et puis, avec la ville province à Kinshasa, la ville province à Kinshasa, on a travaillé dans Nzondo Télévision. Il y a l'évêque président de Nilesi Voulouzi, la PCP Mamati Mbote. On a Rafine Tumba Zole Kakuna, on a Ken Pena Zole Kakuna, on a Pena Zole Kakuna. Et après, Nengako Kende, na Africa Télévision, tous arrivent à Matika Songo, tu es consommé Gloire Langi, Bissonio Somelelo, Sangwa Passi, et comme Bisso Mokolo le 19 mai 2024. Minga représente bomona qui va imaginer on tobite to vanda na gauche nanga na zabongo na Ken Pia na Makizembe et puis na droite na zabongo na Blaise Yepe Azali parmi ba confrères pe ba piliers au pays ya Moussa na biso bien que na koloba katika biso c'est-à-dire ba banda pe ba internet na ndenge internet awa na Congo Mikili to rappelle tout ça mais quant à moi na yebi ki sangwa passe tant komaki la carte qui gagne Aigle Bijou Masinga à ça qui trop par rapport au Nangwe, pourquoi pas na Chaman Maswaku, Willy Mouchen Kodamboka, Blanchard Kabanga, depuis Paris, Balelaki, les quartiers LTD, service traiteur, il y a Gelon Outona, Dieu, GLB, mais qui est pas c'est Makasi, mais tout ça na Katiawa, na Pesanon Bote, mais Ken Piana Makizembe, Ken Piana, mes condoléances. Ouais, je l'ai boté à là. Nazo se souvenir, na mois d'avril, nazaki na ser nanga Rafine Tumba alala ikutu na mbeto nga nalalaka alala ina bana alala ina bana alala ina bana ngai alala ina bana ngai Rafine alala ina bana ngai. Quel pena tozo de là. Vous comprenez que le mat tozo na passe, quel pena. Rafine alala ina bana ngai. Depuis la Belgique. Non na mona Rafine te. Non na mona Rafine Tumba te. Ayaki na pasi. Pour mon anga yaki na pasi. Rafine yaki na pasi. Abisi ngakel. Na yoka na ana bato falite. Non ya assurer sécurité na ngai. Rafine ye nazara et pas Joanne Salambi. Wana nazata na couch orange te nazobata na fanda ara na ndako na bata maka Rafine e na si Rafine to kende pa oncle na nga place bana bafandaka to koma pa oncle te to kena restaurant chez les barons to que chez les barons to commander ou fallait to commander tozi biloko pe mususu to memi yango na ndako tozala na akotala nga na ndako ya Joanne Salambi première fois depuis na Belgique depuis na bengisaka ye toke na ndako ya Joanne Salambi après na FCA to beta tour chez les barons asinga binga melara whisky Joanne ba na FCA na biyo mela whisky te omela whisky te otala nganga linga ba basi ba mela whisky te ayaka na mwana ya bebe kutalingaka mutu mususu amema ete mwana ya bebe alingaka mutu mususu amema ete eloko esalaka Rafine tokoma na niveau ti alala eza po émission efali tosala ne jour wana mwana azalaki koderange makasi
mwana ana so moto mosusu asimbi ye Rafina mwana alingaka moto mosusu asimbi te foka mama na ye esali ke mwana tellement baabondela ye mwana azolala te esali ke ifo tokende pa oncle na biso Patrick ya misi ya maa Gilene toke pe kuna nazwi chambre na nga na chambre oyo bana balalaka Rafina alali na bana nga alali na salon mon frère nabengi ndeko na ngai François Chimanga nasabi ya koyamba ngai na Rafina tosali pe émission très bien tosilisi émission après toke kotika ndeko na nga Rafina na gare du midi azwi pe train na ye akei nga na Rafina ekomaki likambo ya telefone je bote atela makambo Rafina ayebisanga eza ebele musicien wa abomi Rafina jile bote atela na otangisa misu na yebi ye vie oza mukolo oluki Rafina trop Rafina ayebisanga yi makambo ebele Rafina finga mama ya artiste moko artiste wana boya kokangisa ye na justice artiste wana aboya kotindela ye batu Rafina mona makambo na butu ebele mon frère pona nini kimotema mabe ya boye un artiste musicien yo za wana soki babi afingi yo obomi zobozi afingi yo obomi batu ebele soki basali boye yo yaka nde ataki nayebi te ataki moko boye ya butu ataki kaka ya butu Rafina ifaki bomema ye ata bozwa ba video na ye bofunda ye ata na office bofunda ye ata na la police na osala émission awa chez Wando restaurant Tam Tam d'Afrique oyo ezali na Mos soki tika na gare ya Mos okiti wana na 5 minutes non 3 minutes de 3 minutes otibi restaurant ba congolais chez Wando bon l'action c'est Tam Tam d'Afrique mon frère na méchant ya blague te pe na osenga bandeko na ngai ya TikTok YouTube Facebook oyo bosalaka ba live batu oyo bozali kofinga batu oyo bozali kosala guerre na bango bazali ba vampire oyo bamelaka batu makila na butu bokeba merci beaucoup Ken zela kozoba merci beaucoup te bokeba botala ndenge Rafina akei Rafina abeli te Rafina ayoki nde nzoto ezoderange ye Rafina akei hôpital Rafina akei meme liwana zobozi Rafina akei meme liwana babi ya soko wake kotala mwasi nzete ebeti ye na mutu abeti ye nzete wana yebanaka te Rafina malade akufa ye nango eyebana te Karine Mokonzi oza sere nanga yo na Rafina bozalaki na relation malonga te témoignage azali kopesa ke hôpital ebengi yo eza témoignage ya lokuta mutu oyo hôpital ebengaki eza toa na mboka ya mibeko lakisi soki okuta ye na problème même ya prison même ya hôpital ozokende bakotuna babi ndenge oza boye soki problème eyeli ava totouche quelque soit opération be problème nini tokobenga nani il faut pesa numéro ya mutu ya confiance Rafina Mokonzi azali na mutu ya confiance te apesaki numéro ya papa na biso Blaise batu bakointerprete ye na ndenge ya mabe ya tekama na etiketike ye azwaka nde basi nyonso oyo basala kombo ye nde moluki te jile kotseka te na okende malembe papa na biso Blaise Rafina Ntumba ye awa azosala ba émission na ye mutu azalaki réalisateur na ye filmaka ye aosala chaîne na ye évolué eza ndeko na biso papa Blaise parmi ba doyen ya misala na musala na biso aza neti Barry Noël ya Kinshasa internet siko aza neti ba oncle Patrick ya Miss aza neti ba Bijou Masinga bato topesa confiance aza neti restaurant Wando oyo ezali na gare ya Mos aza neti ba Papi Pedro ya Palmira Mulamba aza neti
eza neti nga na Kinshasa nazalaki soki naza na problème nakoyebisa soki baoyokanga nga babiro de bazoluka ngai déjà ifo naluka numéro prophète Emmanuel Dodi ke yende soki bakangi ngaka ifo boluka kaka prophète Emmanuel Dodi. Merci beaucoup Ken. Merci Ken. Nakoluka zela naluka ndeko na ngai te nakopanza de numéro ya prophète Emmanuel Dodi yende azwelanga solution po yende na confiance na ye koleka bato nyonso ya Kinshasa. Ndeko Blaise kozala presse te ndeko Blaise akoloba na ye ndeko Blaise bakoloba ya mesana azwaka ba Ariashu azwaka banani alelisa maketabu likolo ekufi par terre mpo na ye zela te pardon zela te pardon mon frère oyo ezali sujet ezali kolelisa bato bandeko na ngai bino baartiste musicien bozali bavampire omoni ndeko na ngai Gile Botalatala esalinga pasi makasi ndeko na ngai omoni pasi oyo nga na nango eza pasi moko ya moke ndeko na ngai Blaise ana pasi ya monene nga na Rafine zala na explique yo nga na Rafine tozalaka 2 cas différents. Rafine azalaka kote ya Fere nga kote ya Fali tozalaka okana te Karine aloba yende makambo nyonso ya Rafine Tumba bazalaki koyokana te ndeko na ngai Blaise nde azalaki moto azalaki au milieu du village ya makambo na biso nyonso nga alelisanga te nga oyo yambi eza maketabu te oyo akoya aignore ye zela na explique yo omoni ndeko na biso Blaise aprotejaka bandeko na biso ya basi maketabu asambusa ndeko na biso ya Riashu omoni bandeko na biso ya basi tala ndeko na biso Rafine Tumba ndenge akofi azalaka na relation na ndeko na biso Blaise ndeko na biso Blaise apebisa réputation na été nga na aloba bongo par rapport ya ba marketeur kozala bandeko na biso basi eza émission na bakota la biso par Jean ndeko na biso Rafine Tumba ndenge lelo atiki biso soki ezalaki ke asambwaki ndenge maketabu asambusaki Ariashu 50 coups 10 coups merci beaucoup zela en tout cas non Ken pardon tikanga ya Willy Moucheni en tout cas limbisa biso par rapport à l'andé comment okende les blancs de Bruxelles gaz na gaz encore et toujours gaz merci beaucoup l'espace à soi kitoko restaurant bar et pourquoi pas na l'espace va Pessibiso tam tam d'Afrique chez les Wando en tout cas merci donc na 2-3 minutes à gare il y a Mons merci beaucoup là tout Batalbiso partout le monde a dit que pas ces vous comprendre que quelqu'un peut so zana so na tikelier vous comprendre que pardon vraiment na 5 minutes par bout tenir rigueur de Blaise mes condoléances papa mes condoléances vraiment à comprendre que la ken eza pasi parce que Rafine aya na poto na ko banda histoire donc mutali boso vraiment a sala na contact ezanga OK na Liège parce que ya banda kutu kolinga ko bima Liège te parce que no banga na époque on est na ba combattant ba bazo kanela ye yebika ndike zai mais nga la rasika ki na bité nga za mona Liège tongo na nga pe sportif et lo mo ezate so bimi Liège do Liège ezanga yi quoi o me ate Liège mbato ibane za famille nga la bimisa ye pe na Liège to bono zala naye na po Firenze de totambola ngai ya po Firenze na Brandon Avata donc animateur awera donc biso misato anto zala naye na mona vous papa Brandon balaxe ngai na lobby na Denderle na province na azan province na donc wana et papa na yo papa Boti balaxe ngai na province na Belgique donc to zala biso 3 wana donc tout melaka tout tambola ensemble n'encadrer que bien parce que nena yebisa ki yo moni bon na yeba ni ngate mais
toza ba pilier ya boulot moi ba tilo ba yeba na bango ba tete nga bana na Congo miki to na sabe mission na ba Martin Fayulu ba belé ba campagne na Tshisekedi to salon ba sala na élection na Kabila wana biso to sala wana 2011 ah ouais biso to sala wana to sala ba biloko wana to mais yo bika makambo nde to solaki no ba boulot moi pena ko landa makambo na accentuer te donc to sala ngo tant que rafina ye na bité nga linga ba chroniqueur parce que ça mboka na biso na protégeaka yo mo bika na to solo na bino nga soki chroniqueur akoi le bon parce que Louzo mba tapé auta la biso partout bazo mitungisa vraiment makasi na Afrique du Sud bazo tala ba kolela na ba Jimmy Belao bango nyonso donc ça dit que tout le monde a kolela vraiment makasi na ba Blanchaka banga ke Rafine Tumbatiki biso mais qu'est-ce qui est à la base oyo salike soki ezalaki yo te si bat bota la biso partout dans le monde ndeko Blaise soki azalaki te soki Rafine atikaki kombo na été mais biso nyonso tonga pe toyeba teke Rafine atikaki biso pe bakunda ye na ba réalité o biso bien que yo mtoko détailler ngo kuna na kati nini eza la base vraiment ça Rafine a sa confiance sur la makasi na yo na chano micro a ibo en attendant soki ken paringa zo maloba na zong sela bon voilà ndeko Rafine de tono fana na ye ye monde anota la ne tono sala na ye donc na bazaki muto to tambula na ye to ko fanda kwembo buye akoti asimbisinga sac asimbisinga téléphone na ye asimbisinga téléphone na ye do yemo no senti que donc vieux ada vie moi confiance ada ba vie moi ya ba double GT mais e ko sala ke na ko yebise lo kuna bino moni yoye oye poto oza vraiment na famille te bon ngabe na ça fait ba plus de 20 ans to ala mboko to yebi ya mboko de fonctionnaire et bi lo koza ba ndeko to vanda pe mona bana sur moyen kozala ozala na identité nanga parce que yobi kande azana star batindela ke ba mbongo ngam na ndoke zo ba mbongo na ba mbongo tu batindela ka ya zaki na ngunda yobi kana ngunda moyen te parce que mbongo na ba compte na ye alors pesa sikoyo kombo nanga identité nanga o mo na ke na zole mbongo na ye ko pesa e mbongo nende ba pesi parce que ba zoom so so pena ba code ba 1000 ba 2000 ngala juango na yele abi non père double pour pas ma passe abi père double yo pena donc on ta confiance parce que batindi mbongo na numéro na yo preuve zate 2000 euros mais ba congolais mso atamboli nango bobe ba na mino mengala yaka na pesi on n'a pas zoom parti na pa pesi nga donc vivant na bien tu vivant bien ya wana aipe ko za numéro na nga a pesi mais wana na yeba te na ko yeba ngo sikoyo na butu ya lelo na 4h car na vandi bwana mona appel mozo be téléphone bien tellement la kanga téléphone te ngabo bo be ngala moment nyotu na yamba na kanga téléphone te et surtout que ba téléphone le ba insister la kanga lango ngala kanga te ngabla soko ben ngai na zakale msuku na zabo muta so wapi ben ngai urgence moi pe na coach na car na démarrer na na mon appel e bengi première fois na yambi te deuxième fois troisième fois na yamba bo non mais c'est les chiffres ça so ben oh boyo monsieur boyo ngabi oui abi oyebi madame boyo ngabi oui oh non on a oyebi ça OK madame oyo to na komba Rafine Tumba elle n'est plus akufi abi na mona lo wa ba shinga o sala mboka ni ayebi singa non na mboka ngo monito uti Liège uti na la Louvière na mboka Jean de Pierre Badia ta noble à Louvière hôpital la route ngalo to ko prononcer comment vol discipline to ba kufi wana ngabi bon na héros yo problème yate na ko rappeler bino na ndima ekutu te na bino ko rappeler bino na tongo nabi na biso kutu mention na botala pe na ba na lokwa boza na téléphone na ye za wana boza nango po ba benga nga na numéro ya téléphone na ye ba benga ba zubi na numéro ya téléphone na ye ba bengi nga pe na numéro ya téléphone na ye na bi botala wana ana la leki na ye Karine Mundi famille za leki na koma pe na yebi pe komba koma Karine Mundi po za mutanga na yebi ko bo beta bo mona bo meka pe lem su bo yebisa bango na yebi te so basala ki ngo ngati ko na tongo na yesusu ko rappeler bango vers ba 6h to na rappeler bango bo no bo mutazate tout ça après ngane na ko benga siko na ki na bengi kini akuti de ya Karine kuta zo lela déjà bidon ba benga ki donné na yebisa bango ba benga ki déjà a médecin babi otozo ndima te est-ce que vous confirmez que ça solo ngabi boza so na benga donc na bengi ba confirmer na bengi lisusu nabi est-ce bozo sala ba jeu ou pardon photo na Blaise parce que place batwa ça confusion information Karine azwaki wapi et pas nani
ba médecin de ba benga ki bien c'est blesse nde yo muto benga ki ba médecin ba benga ki déjà yende na yebisaki bango na butuwa Karine oya famille ou bien Karine mundi ote so ba Karine aleki ya Rafine OK Karine aleki yo ba Karine wa non batu ba moni information Karine mokonzi mutu apesi Karine alobi ba médecin ba benga ki nde ye. Donc si je comprends bien, pour te comprendre dans sens information au Karine Mokonzi a pesaki. Ndenge yoka yo dans ça comprendre bien ndenge ndego Blaise alobi ke a ABC ba métier légiste c'est beaucoup dans na carte répertoire Karine. C'est que ba informer qui peut Karine Mokonzi ba informer pe Karine wana. Ngai tangu makambe salami na bi bon nga na yebanité ako sala ndeni ngam na benga Karine Mokonzi. OK. Kai na benga Karine Mokonzi la pesi bango la pesi pe na numéro. Donc Karine soka bengi a benga pe na solo nga na pesa ke na numéro a benga. Na bi Karine nga na yebanité Rafine akufi azande ko na yo. Pour na bete mno secret moko wa. Obi Rafine abandaki kolinga Karine na niveau sakalate. Nga to vanda na yeboye atomela. Donc alinga Karine. Mais bazalaki nde na relation te ya kosolola. Et wana misusu bobolingo ngande ezalaka. Biloko moko ya ba internet sika ndenge ezalaka. Mais azaki mutando porter na motema nga na yebisa bino parce nga na yebi makamba ya. Beto ba réalité en réalité tranquille mais la vérité cachée na yebi mutu na ye. Na yebi ma apesa nga confiance tala. Toza na poto to mona ngo blague te. Muta zo numéro mutu na komba muta tia na dossier na. Est-ce que mona ngo pena mutu ala roza muta. Même mobali na yebite mobali o bazani na ndako yebite papa mwana ne pe na kina yebite donc et puis yo tozo sona papa mwana ye donc comme appelle comment papa mwana eso donc nga na solo na ba benga muta liboso ba yebisi ke Rafine akufi muta liboso ba yebisi zanga ba médecin mindele ngai ba bengi na il faut au préciser parce que batu bala da biso ba médecin mindele muto Rafine ba médecin batunaki aka un problème toko benga nani atie parce que médecin ya porte soka zo traiter yo face na yo numéro ya mutu oyo soki problème ye toko benga nani exactement voilà continue jela kutu mona so na kiti awa wa na ko kozwa pa ba appel mona Jules lelo na bisa bino bandeko nanga somo so na kiti kutawa na kozwa ngo na lukia wa na bango na ya 4h30 ba appel leke belé na 4h15 sikoyo soki Karine ayo ko benga na yo na tongo tana la mungi na moni siko ngala na makasa ko luko annoncer venu mo ba balanda te siko na ko benga nani Olinga mutu ope basora ne makasi oyemo Rafine pas Karine naza problème moko wanga na oyebi so information sur Karine naza témoin ayebi na bisi Karine ndeko na yo akufi Karine alobi nanga Karine Mokonzi ala bakola bina ya solo bitenga la bondi miloko te parce que makama internet ezaka songa na nonsango boye peut-être ko mabe ngabi na ko pesa ko tu numéro obenga hôpital obenga ba confirmer yo ya kufi Karine bi pesa nga na benga so na bengi journaliste pe na déontologie voilà eloka sala ki yango wana alors après nda yeko benga yango na place azolo baké abenga ki na hôpital donc ngam la pesa ki numéro pa benga. OK, merci beaucoup na bato libiso, c'est confirmé Rafine Tumba atiki biso poto koma na point na yo ken piana na ebité pourquoi biso tozala matanga mais na moni yo lancer message a OK et comme babomi Rafine Tumba na ebité je peux t'attendre moni ils ont comme ça même Joseph Lomana non Joseph Lomana loi azokama makasi parce que tozala ki na Joseph Lomana loi a se sacrifier parce que yena Karine bazalaki très bien problème ezali awa est-ce que bokai ko bomba information wana te Rafine azali ndeko na biso pona nini kozala pressé ya koloba Rafine akufi na cancer tandis que toyebi Rafine makambo o azalaki nango eza makambo o bazalaki koluka ye na spiritualité soki oboyi makambo o nga nazoloba ndeko Blaise nga basakana na ngate ngai basakana na ngate soki ozoluka o déstabiliser concert na biso ozoliwa na ye o bambelango maladi o ba médecin ba yebiso te ndeko Blaise okosenga biso bato apresi pardon kopesa message epai ya Karine Rafine akufi
opesi na malade ke akufi na cancer tandis que bino bouti komona ba médecin na pokwa awa sikoyo courage wana oyo ozwaki ya kozwa réputation ya mowei opesa Karine Mokonzi ke a informé bato Karine akufi na cancer Rafine akufi na cancer mowei bokobi misake azali omela whisky trop ngai eloko wana esalinga bien te ndeko Blaise ya lobi mamba whisky te zela information nyonso oyo Karine azopesa ezali information oyo ndeko Blaise opesi ye nasepeli na comportement na yo te maladi oyo mowei akufi nango quelque soit ata bokoloba ngo bazelaka ta bakunda mutu bazelaka te eleka ta mwa une semaine yo moko oke koyoka baréalité outi na hôpital na pokwa awa Karine a annoncé message na tongo akoma pesa na maladi mutu akufi est-ce que ndenge bokei hôpital ndeko Blaise bainformation pesa epe na Karine nakomi na kanda ya kobeto likofi nana mukanda te yango na se réserver po mbila oyawa nga bakanga nga yo nzambalola plutôt pas les quintes mais oui na kobeta ndeko nanga likofi po sportif mais bitumbere bima kitebukani mbila koyaka oso comprendre Nathalie vidéo Karine Mokonzi azoloba avec assurance ya komi pesa na résultat médecin esalinga pasi na mutapesi ba makambo wana nyonso ndeko Blaise ce n'est pas bien Sœur Pauline Lumumba RDC Monde ce n'est pas bien mon frère. Merci beaucoup. Bon, moni tant yozo le banga na maîtrise, moi c'est pas sportif hein. Na mboko na maîtrise au sakala tenga tilika na ngate. Bon, eloko moko na loba, tant on a bengi ndeko na carré. Atuni ngape maladi ne akufi. Pe wana to tuna ka pongo ko na kitaki, o mona ni tant bazo so na réception na morgue na moko na zala ki wa. Na balobini. Ndeko na biso Rafine. Ndela ko sakate. Karine Tumba akufi asali crise cardiaque. Ezali dû na quoi? Bon, omoni tension azali de na tension. Ce côté ma tension matin makasi. Makila na ye et comment ko sala ba boule de sang wana eza ko empêcher parce que mutema ezaka alimenter na makila na sang. Ce qui sikoyo mutema so recevoir so santé, ça est comme bloqué. Et ça la sikoyo arrêt cardiaque eza maladie oyo ebomi ndeko na biso Rafine Tumba. Bon ce qui ndeko na biso Karine alobi cancer peut-être balobaki na ye ayoki bien te na te soka lobaki yango je suis désolé ala ndeko na biso moi si to respectaka ala ndeko na biso eza désolé nga to solaki ne makamwa te ayebi mon place aza to solaki ne ke ndeko na biso sali arrêt cardiaque. OK, merci Nozongelo. Quel peu na Makizembe oyebi ke toza na mboka oyo eza lisusu toza na Afrique tende ezalaki bien ke kindoki eza partout même sur le plan judiciaire s'il faut koloba bien ken pia na Makizembe ke ba mibeko ya mboka italaka o ba binga na combat spiritualité te alors que ndeko na biso Blaise o batika ki comme responsable ya Rafine Tumba azoloba bien rapport o ba pesa ki donc ça veut dire que message au pesa zo ki na famille biologique ya Rafine Tumba et qui na famille professionnelle ya Rafine Tumba yo sikoyo makambo ya spiritualité bako lukaye bako sama mnosona ozu yango wapi ken pia na Makizembe pe nanya bomi Rafine Tumba enfin moni to fanda boto bazo bater moni ndoki bakangaka kindoki na na acte liboso poser te to mona bakindoki wana déjà ba acte kindoki wana to mona ngo na banzota bazobozi to mona ngo na banzota bababi ya chokoro to mona ngo ba place ebele o comprendre Rafine Tumba kenda musika nga sali na Rafine Tumba aina musika ndeni na sali na Rafine Tumba émission na avril 2023 ça fait une année de Julien ozala on a solo okota poto ate mon frère et la gana na solo nga rata poto mbalebele par yo na rata 7 fois voyage à poto obeta kuma solo on moni soto bande bete makambo on moni soto bande bete makambo ya ko rate voyage na poto opesa makanda po nga rate ba voyage
Nangana bota kutu na Kinshasa te. Nga Angleterre basaisanga Aden. Tozala matanga ken tola matanga. Zela te jile. Okosala nga bongo te. Ende ken oyebi banonga na te. Ambassade ya Angleterre etinela nga ba docteur basaisanga Aden. Ken pe na makizembe. Tola matanga. Continue ken. Ozo comprendre? Yo solo na Rafine, au sein de la Rafine émission. Si une émission on a na Rafine, il y a des sources à provenance. Siko yo ozana besoin ken piana abana koloba makambo oyo baso na Rafine en coulisses. Oh ya zalai komona. Ozo nini kasi. Rafine azai kolala pongite na nini? Ona nini? Rafine afinga ba mama ya ba artiste mususu bakufa na mboka na biso Congo. Ba artiste wana pe toyebi ke bana ba temple na pale. Oza bezo to bomba. Rafine azani ya manabino. Rafine azani muto efaki bolie nenge bolie ye. Soki zile yo sara likopana bandoki ya bongo tika nga loba. Soki yo oza na likopa na bandoki wana tika nga ina loba. Oza problématique pour mboka na biso ekende bien te. Nzala bato bakufa na pasi makambo nyo. Mon frère, na bete also lo kutate oyambanga na émission Félix Tshisekedi a eu pouvoir ba confirmer que président de la République nga oyambanga olobi omoni ndenge nini ndenge lelo président Tshisekedi ba nommé na so na bi ba nommé bien sûr bo pesa nga 5 mois coup d'état sema na Congo coup d'état sema na 5 mois ouais ça une campagne. Après campagne. Campagne était. Après campagne. Oh. Non, elle va confirmer président de la République. Oui. Et ça campagne était. Elle va confirmer Félix Tshisekedi président de la République. Na yebi sabi na yo loba na micro na bino boza mutu muso za voya mais boko il voya parlons nous ça c'est ni piano. Liwa Rafine ngana ko monango. Ngana ko monango. Eza maboka mu. Soki pe na lobby. Nasakela mutu wana oyo akotsa concert na so mabele lelo comme liwa Karine ekutani na Belgique na kopeso ba moi oyo mutu wana kodae oza bezana lo baba mwana aza boxeur aza politicien aza juriste oza na besoin na peso prophétie ya musicien moko akufa na tange ona ba moi nga bacha nga tembete na esa mete mbatati bana Bercy mwana yamba bango na biyo soko kati ke amiti na Bercy mwana lelo te ba lelo kala mingi te Bercy mwana Alexayo bolinga mutu sala surnommé ke atera na église donc mutu mo ya mela masanga akoza na do prophétie te mutu da ya melaka ya za ambiance zela ya saka message à médecin zela mon frère les mascara médecin a pesa na un message na ya pesi amoni zoto no kilikiliti bakomona oyebi combien de bato oyo bazana ba cancer na poto oyo ba contactanga na esa bango na bi cancer na yo elimwa ozonge l'hôpital wana ozonge l'hôpital kaka oyo ba biso za na cancer wana ekomona na sute obi frère nana plus de 1000 personnes oyo bazala na cancer tosololi na kotisi bango prière pa prophète Emmanuel Dodi yo zomona te ngulu pa ya bato ezolongwa poto awa Europe mwemba bazokende kotémoigner nazalaki na cancer mundela lobi dans 2 ans dans une année na odaye prophète ayebisi mutuzonga mon frère naza na vie nanga Christian Mutuza mwasi na yakotaki na koma abeti ba mwa na koma mon frère kokatanga te abeti ba mwa na koma toyebani na ete azaka na France awa Christian Mutuza mwasi na azaka na France awa mwasi na koma mindele babi zela kaka atia okufa ndoko malibre po abika esute ayok alandara ken azora ken ngadiadia ndenge bato balanda bazora ngadiadia merci beaucoup comme vous avez aventure vous avez ngadiadia
mais c'est Christian Benanga na tchaye na branchement na prophète Emmanuel moi si na yo moni place Maëla Mundele suki alobi moi si na kufa moi si na abi mon frère Rafine soka azalaki fi azalaki koyokelanga to restaurant Tam Tam d'Afrique chez Wando toza la restaurant nini Tam Tam d'Afrique chez Wando na gare ya Mos papi pe da Palmera mulamba olandanga Rafine soki ayokelanga makambo na yebisaka na bi Rafine tokota ba procédure boy toboma lien oyo baoluka yo nani aoluka ye Poye alobi Blaise alobi bien que médecin nde mutu apesaki médecin légiste apesi un rapport au mundela kosaka te sko oyo ozwi yango wapi ken pia na magizembe bato baotala biso mpe baabana mikete Poye alobi bien que alobi médecin ezali na numéro apesi Karine Mokonzi akaboli mpe na Karine ya Kinshasa okaboli mpe nanga mpe naza na numéro yango epuis na otomona mpe bango oyebisilabotala ozolukolobisanga makambo bwe nazongisa baliwa ba Angelica ndenge kileka nazongisa makambo ebele fort ambo nazo ba Angelica bakufa liwa bien te mais Rafine na minute oyo akeka nzela azobozi babia choko merci beaucoup bazomonana na minute bamonana donc merci beaucoup tango ken pena abeti lisolo obie que il faut botal biso non to sololité par rapport à rapport message autopsie mais ken pena soulever point moko parce que tout meka au solo lango Rafine accueilli sacrifice na ebité pour na yo mission au Rafine Toumba pour témoigner makamba bakari auti bien ko expliquer biso déjà on a yo musicien ni selon ken piana ninga lobby amoni que bien que Rafine avandi ça yo ye na kente mais le lot vandi pour na histoire ya Rafine Toumba Rafine musicien ni Rafine azaki na ye na rankine oyebi ke courir za le quartier bon na ebité wana za ko engager ken lisola zo betana na ebité so ina ko lo babon ngato ko kwa na ba biloko wana te moi to sa biso to sa ba na ebité to ko ngoma lisola zo beta musicien na ngala ebike émission moko Rafine asala oyo asalaki alobaki pona mama mi akufaki Maman mi. Peut-être na habité ce qui Kenya. Maman ya Kofi Olomide. Voilà wa kufaka na parce que Micha to sala nga ngandem na la journaliste wa. Yo mto zo poser ba question. Eh nzamba lola. Ngam na la journaliste wa. Lolo. Ya solo. Alors la personne a tiebo. Yo mso kimya. Bon ngam na la journaliste wa na. OK. On a posé ba question parce que na bike ezalaka na somo nga ba panzanga ba vitre ya ndako. Ah bon keno continue. Bapanzanga ba vitre ndako. Tolala ka ju musubwe vers ba 3h na vana kala mona ka ba ya ba biloko na ba vitre ya pale. Na lipoluti na se ba panza. Kuna tango ata ba pantuza na pongi to maboye mbila ya kosakana te donc suite ya émission wana batindelanga de ba menace pe no bino fingi be komona tout ça to bo mayo mais yesu ke pa na ye basala ke logo te na ebité soki l'émission ezalaki nini parce que moni boto ça ezalo ko ngata ngana longo na ndako nanga na bimaki na ba course mususu azali nango tant to sango wana nous sommes obligés à Zanaye ya Kolanda parce que ça ne décolle biso na yeba kelo na que ça déroulement émission wana ezalaki nini sur ya mama ami o atika ki biso akufaki bolobela ki émission mama mi ezalaki bon ndekolanga mutu nanga bon pe asona na kokota vraiment na katiti na pasi motema to ko na pona pour ken a soulever déjà bon ken a lobby makambo za ko engager ken ngala kokota vraiment na ngote émission ezaki sur ligne parce que yo pona zio pe mbala moko wana ngato sala ke émission ezalaki leki na ngai pasi abande ko take liwa ya mama mikwa déjà take kaka neska ke mama na kufi tout ça bon tako lo bango penati mais ye soka lobby wana za ko engager mais na beska ke émission ngono yo tuninga pour respect ya presse na bato bazolanda biso donc na répondre bongo na waza la mabeleka menga na yebite ko kozala pona bongo parce que na yebike ndeko na biso tiki biso suite ya maladie arrêt cardiaque onga na yebi ya ngwana pona soki eza bongo wana ye le kwa za prophète
et ko engager prophète et engager Ken Piana soka moni yango amona la biloko za muta mwana prophète do soka mona na biloko na bango on est engagé mais ngala bolo bateke eza suite wana mais na lobi ke mission to sala kango mais ça le rappellage et ça ngala ebetelo ke ba pendant ba vite la parler c'est tout mais so ya lobi bongo eza bongo wana to ebite l'émission na batala ki yango partout dans le monde soto bito zonga lokola Ken Pena soulever point wana yo po na zio ozalaki bongo journaliste o a présenter ki émission ndenga na poser ma question ezalaki na facteur nini est-ce que ezalaki rancune ezalaki nini oyo Rafine azali koluka yebisa bato bazali kowelela nini na artiste Monsieur Koffi Olomide bon toloba en vrai dit bazalaki na barando na bango na Koffi ya yebi nga tovanda na ya solola na Koffi boye donc Rafine na solola apena na bato no solola apena na bato mona ya bengi général Kanyama bato ni suno to kotanga te ya solola kapena za na carnet d'adresse ya solola o ba bengi boye ba solola ba musicien na parlo pa benga ba solola ka ba bazali na ba ranki na bango barando na bango wana na ebite na ndenge pe mama ya kokufa wana ndenge salama ki o bato bakeka na l'émission ba mona o eleka. OK, merci pour tout ma passe wana te les blancs de Bruxelles gaz na gaz encore et toujours gaz Rafine Tumba tiki biso Blaise babenga kiyo nga morope na ko rejoindre wana tozalaki na la Duchesse tozalaki na loi biso non sur place to koti ngai yo loi la Duchesse 4 personnes automoni nzoto ya kondo Rafine Tumba de tomona ki na ba réalité nyonso désolé ki nga moko kutu lobi biso to uti déjà na Afrique ba bisa ki biso ke soki ba kotisi corps na morgue to ndeko na kufi il faut ko contrôler tant que yo sala constat liboso o nga na sala ki o yo comprendre ki te je pense que ko comprendre tant na comment poser ba question o la Duchesse ba ngunu no sobe ko ya na moni Rafine awa lokola moi pota je pense que mona ki bakanga ki lokwa ban na meko tuna ba médecin ba ebisinga ba bio non toza censé te pona olobango na meko tuna na dit non peu importe il y a un point où nous sommes de communiquer garde ya morgue pardon et puis nandenge libumu evimba ki makasi na meki otuna bango boye bando yebisa biso ke non dire ezali bachaki ba ous na kasiko par là to meka koloba nini place wana bafungolaki déjà Rafine o akufi lelo ou soit basalaki déjà po bayebaki ke azalaki déjà na ndeko na famille te na ndenge to lobaki to sambaka bayebi da ke batali liste na ye bamoni ke azana ye na famille te nde to ndenge batusu balobaka ke naza na famille te naza na papa te na mama te na batutu mais à part numéro bachaki ke au cas où problème parce que pona yo na place wana to mona o mona ke loko na insistaki pe na zwina dra na fungoli Rafine ti na libumu totali ba biloko wana so da yo ko mona ba biloko pona yo ko loba nini parla. Bon, moni yo ebide to lelaki les monsieur sali pasi et on peut na loba bande ko monde to yaka na mboka pa ya oyo to boka banguna so faut to sala attention to mona on ka ko o loba no ka bongo bwa ngunda na za na papa te na mama te na yebi mutu te to mona ka on etika pono so mukanda mais babilo ko wana pe et profitera na bango le so ko fi bakosa na ebimeno balingi boza mutu na bango zanu ne wana bongo famille azate mutaoke kama azate parce que automoni c'est choquant parce que surtout tali pena balinga ki ba bongisi pena libumu vimbi do ça dit que libumu na tuni mais oui na tuni bango makena na data ko Hervé Chinois noir père même réalisateur na ça c'est maintenant moni yango mystique et puis na nini wana na moni bakanga ki et puis ezana ba lokola ba sonde donc on comprend que week-end c'était Robert Alelo ezali bandeko na ngai ya communauté congolaise ndeko na biso Rafine Tumba ozali zela na bi pourquoi on a dit au katanga na lancer message important avant qu'on lance message wana il fallait te lancer dans le message tout si ça là on a yé comme ça to ka point na ya bana na makamno so après to lancer on est après message on a lancé fait ya moi liboso bandeko na ngai ba congolaise bandeko na ba autorité ya mboka na biso Rafine Tumba oazali chroniqueuse oazala chroniqueuse asala musala ebele na mboka na biso ekozala soni organisation ya bandeko na biso ya Paris
basalaki organisation ya Jani kutu azalaki na mukanda te elekaki très bien. Tomonaki l'état congolaise ezwaki en charge matanga Jani batiaki mbongo pe ebembe pe kendaki Kinshasa Jani o azalaki kutu na mukanda te. Bandeko na ngai bopanza message oyo epa ba autorité nyonso tu. Rafin Tumba bazoluka babwaka bakunda ekomi ebemema ya fausse commune. Fausse commune ça veut dire mutu oyo aza rekoni te na mboka aza pe na batu oyo ya kolandela matanga na ete. Donc ça veut dire soki lelo bazwi matanga ya ndeko na biso Rafin Tumba bakundi yango neti fausse commune elakisi ke bakoki konde kobwaka ye place nyonso balingi soki batumbi ebembe na ye ekozala soni mpo na communauté congolaise. Zela mon frère, zela mon frère. Rafin Tumba azali kombo ya munene na presse congolaise ya mboka na biso. Nga etanke congolais oyo nafandaka na Belgique. Soki Rafin apesaki numéro ya ndeko na biso Blaise oyo tofandi na ete peut-être ka lelo bango basala opération ke ebembe oyo eza nango mutu moko inconnu tout ça tolukata libulu moko tolukata chauffage moto moko boye tobwaka ye kaka po aza na ye bongo. Rafin Tumba tokotika akoma na niveau wana te. Merci beaucoup Kendo. Zela mon frère. Merci beaucoup te Zela. Ngai fona si ça parce que Blaise azawana mais oyo ezwi Rafin Tumba kozanga pe. Rafin Tumba akina bana ndenga pe na akina bana. Rafin akotsa ibana ndenga pe na bana. Oyo ezwi Rafin koyelanga. Toi même ka. Mon frère, ko blague te. Bande ko na ngai ba congolais. Parti on a le babo comme ça message et pas par autorité. Ba comme la nefis kata office des étrangers. Ba comme la ta gouvernement belge que mwana mwasi wana malgré aki obwaka ngunda na mboka na bino abwaki pozaki na ba problème na batu songolo pakala mais azalaki na problème na l'état congolais te. Rafin Tumba azali na problème na ba ministre te ba procureur te azali na problème na chef de l'état actuel te. Vous comprenez? Azalaki kosala musala moko noble mais azalaki problème azalaki na problème na ba artiste musicien o bazalaka na ba numéro ya ba procureur ba général ba bureau de ba assassin ba bandi o bakoki kotiela mbongo age baboma na nyonso o bango balingi. Merci. Bazalaki pe na pouvoir stretal. Vous comprenez? Yango a se décidaki kolongwa mboka aya koluka protection na mboka na bino mais lakisi teke biso ba autorité ya mboka na ye tokoki ko abandonner corps ya sert na biso o asalaka musala bien. Parce que Rafin Tumba aya ko bwaka asile ezaka ateke mutaza problème na président de la République bien na ba ministre bien na ba député mutu so ko zala na problème so na bourgmestre mais ba artiste musicien mboka na biso bazali batu o bakotia vie na yo a danger. Ba artiste musicien mboka na biso bazali très dangereux parce que pouvoir ya mboka na biso tembolaka na musique. Un député, un ministre, un général pour akoma célèbre ako battre masima ya ba artiste musicien bako ka mabanga bako misé célèbre lelo soko zui problème na un artiste musicien et ça zui problème na bataillon moko boye oyo ya généralement boye oyo ba ministère ba boka mingi. Un artiste musicien ko sengele pas gêné ne kanya mazalaki wana be na kanya mazalaki wana mutu neti jibe osakani na musala na biso soki jibe ayebisi kanya mabi tala mwana o afinga anga mingi jibe abimisa mutu te bametre jibe babimisa mutu te mais eza na bapilier oyo bagénéral wana batindi kaka papa tokota baprison convocation te eloko te po banuméro ya baprocureur
ya ba avocat mboka na biso ezaka elalaka na ba poste ya ba artiste musicien il suffit abenga kaka procureur moko alobi naza na besoin lobi na yoka mutu wana aza na makala bavi na biso ezalaki ya danger ndeko na ngai Rafini Tumba nga na senga ba autorité soki ko ya ndeko na biso Rafini Tumba babwaki yango na bakundi yango ndenge bazoluka bakunda yango eza soni mpona mboka na biso premièrement eza soni mpona musala na biso ekosala biso pasi président Félix Tshisekedi ozali président oyo biso tolinga makasi na mboka na biso biso tozalaka na problème na yo te tolingaka yo makasi mais tala batu oyo bazokolabore na yo bazali batu oyo balingi yo te bazali batu oyo bazoluka mabanga mutu neti Gentini Ngobila ndenge azalaki wana soki musicien apesi ye kombo ya mutu mpo baelimine na Gentini Ngobila mutu atika kutu poubelle Kinshasa mobimba mpo andima baelimine mutu mon frère naona biboye zana explique yo ndeko na biso Rafini Tumba bapesi biso ka 2 jours ya zo solution po mundele abwaka ko na ye bapesi biso solution toluka ngo dans 2 jours c'est là solution nyo surtout oyo tokoluka tozwa esenga budget ya mbongo ndeko na biso Blaise azawana ana compte bancaire ana nyonso oyo esenga comme organisation mon frère toluka lobi lundi tozonga sous hôpital émission tosala ngo lelo kaka ndenge ezokota bandeko boso ba numéro o eza awa Rafini atiki bana mundela azotuna bana wana nani akozwa ngo en charge boso ki mutu amonani te bapesi biso hôtel de jour bakobotola bana wana bana na bakotikala so e ba famille te loko te. Merci beaucoup. Jani kutu mutu azalaki se eloko bongo Rafini akufi na mukanane ya 5 ans. Merci. Non, te protéger ndeko na biso ya mwasi na mosala nyonso asali ekosala biso bien. Toluka solution numéro ya compte ekozala to bengana toluka solution. Vena nga Gauthier mascotte ekosala biso bien. Merci beaucoup. Naïbi que ya Willy Mouchen Code Amoka aza vraiment la passe parce que Bungisi fait oyeleki Matika Songo mon ami na moni biso nyonso na Kinshasa ba Glo Langi ba Tracy Belenga ba Glody Diasuba Gypsy Matai la Katalea ba Gisèle Fouyi na moni ma toza pa belé o toza yi vraiment na Kinshasa toza vraiment ndenge tozako sala makamna biso ya musala et pour que to pusana ke vezango na ba na biso to meka ochité ba solo la kina yo ndenge nini par rapport au Italie Makambo, il y a corps, il y a Rafini, il y a des moi Moukouse, et puis ce aussi ici, tout télémi côté, il y a Bana. Après, tout est bandé encore que je n'ai pas qu'un poteau conclure. Bon, tant que tu es, tu as gagné, tu solo lina bango, on va clair, balobi, bapesi numéro, babiso to benga logo, normalement sur les alagi, lobby alagi jour ouvrable, tu n'as to benga lobby, mais babi mardi na tongo. Donc tout ça na lelo lobby donc jour à lobby voilà auto benga bango auto proposer bango loko ya zalaki loko la Rafini Tumba azaki mutu azaki na social CPS ne baloba a tout ça ka CPS c'est-à-dire ceux qui biso communauté to réagir te bango déjà bakozwa ebembe bake ko kundango na ndenge na bango donc nde bakundango na bato association bakundi bango ebembe za na ndenge ya Belgique ebembe za na cimetière te bakundaka le msusu nde ya lobi za ka fausse commune soit ba brûler yango trace te pour kufi na social mais soki c'est là na kati hotel ndeko na ngai Blaise je vais te dire le moni to se valait face parce que ndeko na ngai Rafini Tumba na za sola na emini ezali na ba autorité ebele oyo bozalaki soki boye awa Rafini aza lelo te bozalaki soki boye boviva pena na Rafini siko ngate na lingaka te c'est là Rafini aza bete pena na ba quel piano té limbisa mon cher pardon s'il te plaît bon enfin on est ko limbisa te c'est là nabi boy bande ko na biso ebele o bazo s'occuper ba poste ebele quel piano to lancer message ndeko ozalaki ko beta pena Rafini on a s'il vous plaît non
Batota la biso partout dans le monde. S'il vous plaît. Moko de Tozabo, presque congolaise écouffée. Tous a besoin de s'organiser de Tolela qui est venu Camon Lopez, de Tolela qui Janify. Ma vie privée et à ma camion, nous n'avons pas besoin parce que Rafi Toumbakou fils célibataire. Aza na mobilité officiellement au Aza nango. Ceux qui te relancent un message à l'autorité, bah la biso. Te relancer message na biso moko presse. Te relancer message na famille biologique na ye. Te relancer message na communauté congolaise. C'est ça le problème à Mabé. Organisation Egosalema na presse congolaise. Egosalema na famille na ye. Egosalema na communauté congolaise. Même na Suisse, même partout. Na bataille biso partout dans le monde. Mambo vie privée ma côté ma côté vie privée c'est na lobi boy Rafine azalaki moi si moko ya légèreté té azalaki moi si oyo po andi ma rendez-vous na bokuta na force à mobile azalaki pe na ban nga tangi na autorité té ko sara place mandatari kombo na hôtel mais bon c'est souvenir quand même bozalaki ya pe va vacances awa Bozarana et puis un 3 jours 4 jours. Merci beaucoup. Non. Ndeko Blaise. Pour te conclure, na batota la biso partout dans le monde. À travers l'émission et puis la film. On a ban. Ma décision ni bazoki. On a ban ba yo tuna babi nanga bon. On a ban soki bino vous se prononcer té. Biso to récupérer bana to replacer bango. OK. Alors on a ici bango té biso to zali communauté za munena to bolinga té bana na biso famille biologique zali famille professionnelle zali famille zali m'appelle la volonté alors batu bazali déjà batu belé pa bengi benga ta to salaki nini na biso batu bengi benga ba muso déjà baza déjà OK ba solo li ke non ngai soki boye na ozwa bana baza déjà wa muso za nango problème té OK to ozwa bana mais loko za ne ya motuya il faut les gens ont besoin bon parce que place to kenda ki wana na mort place hôpital yali soki batu balobi ba ya kotala awana si batu ba ko ya te to senga pas il faut voiture ça compliqué pour nous déplacer to ya place wana donc ezo senga nde to solo laki soki communauté to s'organiser to longola ebembe na morgue ya la Louvière OK nango na Bruxelles mais ebembe ça siko na le koti mo ebembe ça na kati ya hôpital non batie na morgue siko yo soki biso communauté to s'organiser to kolongola ngo wana to mimako siko na morgue moko par exemple na gare du midi comme ça mutu to na facilité ya koya kotala ngo et ça peut pas démarche moko na yokaki bandeko Mike alobaki ke ebembe zonga na kin kotana na koloba ne soto tie ebembe zonga na kin eko sala complication pena mo ebele aka ndeko na biso tonyoka bana pe bazali awa kotana to koloba to bongisa ngo vome kokunda awa parce que kokunda awa eza nango pena likamba ya gravité ça sali ka so to za pena boye mutu moko boye abimisa ta mo 50 omoni ke ekolekana nango facilement to kotie ebembe na morgue ya Bruxelles wana na gare du midi to après biso moko to s'organiser même biso 2 semaines même biso 1 mois toke kuna ndeko na biso na poto ke ezala bena soni mboka munene lokola RDC et puis quand même to bike communauté biso za munene wa to za communauté mo bat basakana na mbongo to za na mbongo et puis tous appellent par message mo sunga azo lancer Rafine Toumba aza pena gauloise makasi a défendre fait parce que là même fois na kutana na faire gola c'est gars qui na moi ba problème wana oseki ba salanke pena ba tricage faire gola ba nya ba kunda faire gola biso to kutana na faire na Rafine Toumba to ya bena to kuta faire azali bena battu mais Rafine to de battu lelo bazo défendre faire lelo mais sérieux wana ba no défendre bena faire mais Rafine Toumba bande de la présence na yo moko ngai boye to kutana na faire boye ngaboye Rafine pena gauloise pena ya kosakana te puis faire benga ka ye boye azo solo la na ye na vandi boye o parler na oyokala azo solo la na ye au monde deuxième point zali Rafine Toumba zali pena solution oyo comme ndeko acho soulever parce que Rafine azalaki a faire interview ndenga lingi azalaki ko défendre faire na ndenga blague te bagolo ngo boza pe bilobela be Rafine akufi nga kanisa bagolo bo kende ko tenda na nde na mort bagolo
boza ebele, boza ba responsable, boza ba papa responsable, boza ba maman responsable. Soki Rafini Tumba bazwi corps na ye kaka bamemi yango na ndenge ya fausse commune. Parce que na minute ekoma ba communauté kabwana. Wawe azoluka bazwa ebemba Rafini babwaka ngwata na mai ngando alia batumba yango ki azanga batu po baseka bino ba surtout bino bagauloise bosala peine bopeta pe asete ndeko na biso akufi ndenge akufi tozo kunda ye atange bagaulois na ba wario te s'il vous plaît aza ndeko na biso congolaise aza rwandaise aza ndeko na biso donc soki liwe komi tokosangana bagaulois na ba wario po tokunda ndeko na biso donc ezala mutu aza wario so tokomosa na matanga na quartier la terre olela ye na quartier la terre na même vieux quartier la terre olela ye maison mère olela ye quartier la terre quartier la terre kuna yango te zatokene omoni ata ndeko ken namoni ndeko ken sikoyo aza na ka ya bagaulois ekotela te aza na ka bagaulois pour le moment comme okumisa mais eloko mofa yeba te musala oyo déjà sali parce que fallait azalaki na niveau wana te bakende to basali ke fallait akoma ndenge pa komi donc ata bango lelo bayeba bakende mais résultat ezali esa komi de 1 millionnaire bandeko bolimbisa ngai loko ngam na osa dérouler émission na kolinga te ke tokota avec tout le respect que je vous dois et quel Pierre Makizembe tokomi na suka ya entretien na biso na opesa bandeko nanga message ya suka tolingi te tokota na makambo bagaulois tokota na makambo ya ba wario na ba kofifi na ba viva na ba parce que so tokoti na point oyo mawa ya Rafil Tumba kozala susu te mutu akufi azali congolaise ngai nazana Rafil Tumba na Kinshasa biso misa to sala chaîne moko et pas ya Deniles awa na poto nazwi pe temps kovanda na Rafil Tumba mingi te puis na mona nete jour suka na mona na gare de midi na Ibis Hotel to sololi alikoli ko nga zai pressé pas zai pressé mais lelo mon to vanda on préféré te kota angle parce que to koti likama ki fanatisme maweza la ya ko sila to so organiser mais to vandi ba numéro za wana po benga biso soki esengi po na contribution de ko blaise azali to ni to kota bilo te yoka te to solola yango pour le moment to tika nanu côté de ko blaise parce que attendez to vandi so to so poto bisa corps il faut yo côté ambition ya presse ya France, ya Allemagne, ya États-Unis, Belgique, to ebile ni to ko organiser. Ya mibale presse ya Afrique ezali. Ya misatu communauté congolaise pe ezali bango na bango ba ebile ba ko sala organisation bango. Mais muto ezali responsable na to pesa rapport maman so ezali yo. Non, na lobi. On a musu tesima. Il faut qu'on préciser. Ba pesi ba tu micro ebelete. Ba pesi suka jour suka mardi. Suka mardi, ça veut dire émission on ndenge et bola nango leo lundi lobi mardi non kasite non toza déjà lundi lobi mardi soki toza solution lelo te monde toza avant midi bo soki toza solution lelo te que to s'organiser pour te faire rapport na hôpital ba médecin ba lobi mardi ne bango bako sala o bango bako sala to luka to benga na vite parce que équipe oyo to sangana mardi na tongo te ko mona ba médecin wana to bino to me mbongo makambo nyonso soit choisir matata au porter qui garant na ebemba jani obimisi 10 000 boluke la biso mutu o reporter pe garant ya 10 000 ou bien 20 000 ou bien 30 000 to kende to lobi to ana mbongo moko o mutu andimi et compte bancaire même il hôpital il y a bisoté même il hôpital et puis parce que responsable na ye ezali Blaise donc to ya lango pa ya Blaise donc total et na biboy mutu moko apporter garant que bokende kuna bo passer biso numéro compte hôpital esenga combien to kei to bengi mutu to bi esenga autant nous sommes ça la organisation papa to za na jour organisation na yo zo lupazela organisation zela Julien. Est-ce que Ebike, biso mende to se mission bande ko pe ba otala biso. Ça peut bande comme ça. Organisation oyo zoluka esenga moi une semaine. Toza un jour moko ya pamba. To senga bande ko to la jour moko ya pamba. Que oyo soki tozi solution te ndeko na biso
toya na moke bemezate. Merci beaucoup Ken. Tala jour te. Ya jandi zalaki nango bana ba 1 mois na bango bana ba 2 mois. Oh toza na jour te. Kaka ndenge bola na émission oyo jour ezate solution to luka kaka lelo. Ken pe na yoka. Mais solution to luka lelo na respect pe. Ya bande ko na biso ya presse baza en Afrique, ba OP baza partout dans le monde. Toza dans na city o groupe ya WhatsApp o salami déjà. Donc o ya France, bobenga na ba France, ya Belgique ndepe biso za bobenga pe biso. Comme ça, tu as tout le monde de Kinshasa. Merci beaucoup. Tu as lancé le message pour conclure, éviter votre mot de la fin par rapport, en tout cas, merci beaucoup par rapport à Axe au Salaki et puis le sacrifice au Yosali. Si tu fais tout le bien, tu as la richesse au tiki, la richesse, au tiki, mais courage pe sous nayo, votre mot de la fin par rapport à traiter la mission à l'élo. Otobenga yo mukolo to okende ko bimisa nzoto ya Rafin Toumba poto chango na place na mort na Bissel. Mot de la fin pour la journée mot de la fin saka ke ndeko atiki biso. En tout cas, ngaku na ko rejoindre idée ya Ken ezali makambo ezo senga. Ça m'a plus vite possible. Patron pena batu ba bima. Ya jo moko. Mutu bato pena azali ba bimi ba sololi. Biso tokei bango bana problème te bango so tokei balobi nini ba ozwa kaka corps na biso ba remettre biso donner ba remettre biso wana ezala ba ozwa ba remettre biso te po bimi na wana maboko boke nango ezala accompagner eko kende bo pesa bango adresse ya morgue bango ba memango tina adresse ba yaka bongo exactement ba ozana adresse ya morgue wana bo futi morgue de loka liboso to ko sala nini to luka na no morgue possible bo benga biso vraiment to luka morgue mo loka liboso soto kei to luka na mbongo o to zo accord na biso to ken nango na mort to longoli poto so score responsabilité to longoli to longoli na ningo hôpital longoli maboko ya assistance sociale to ken nango na mort ta to tiango siko na mort mo na mort wana sikoyo to komi ko fuka ba cotisation il faut to longola ngona no wana. Merci beaucoup. Voilà eloko to ko sala yango wana en tout cas courage to za ba congolais to kunande ko na biso et puis ndeko na biso surtout pour na bana vraiment to bosa na bana chaîne ya moi ba chaîne na zango chaîne ya Rafini yango ya chambi koko to chaîne ya Rafini yango da chaîne ya Rafini za pena téléphone nanga yo mtozo gérer quel bien to comme na suka na éviter votre monde fait par rapport à cette soit lelo bon je vais te le moni batu ya mawa baza ebele batu ya mawa vraiment baza ebele des ba Blanchard Kabanga ba ya Willy Musheni awa siko to ko bwaka mutu te moni bato to bwaka message bato to bwaka ba ko zo charge pena ya makambo to luka te awa ezala bato mo boye babima ya mupepe jamais mutu moko imaginera que Jani vient na biso choisir matata ndao ya ko aider na makambo naye bato bayaka na makambo we bayaka neti mupepe donc ngana na taya ko bwaka batu teke batu neti boyaza na base ya Pauline Lumumba ba vie luzo mbata ba Zeti Kiri ba Vero Kiri ba Dani Pova siajo ba kokango te ba Willy Musheni bazara ba on charge auto luka papa ezali kama boya un coup une flamme. Merci beaucoup quelqu'un. Ozo et un coup une femme. Bande ko nanga. Boso makambo yo masekite. Ndeko o azana mutema malamu ya kosunga biso parce que son ezala ya biso. Surtout nga ken pe anazala na Belgique awa. Muto akozwa charge ya makambo ya ndeko na zana tam d'Afrique. Chevien na Wando mwana beta na Real de Madrid yepa ko tsunga biso. Merci beaucoup Ken. Vena na Wando tam d'Afrique restaurant kitoko makasi boye vraiment na mos na gare mwana na yo abeta na équipe ya munene boye est-ce que ozo pe makambo na biso charge te malgré bato ba beta na Real de Madrid mo ba yoka makambo balingala te nini te vena na Wando comme ça ta message Chancel Mbemba na ba million nyonso za nango Chancel Mbemba grand joueur est-ce que ko aider biso te. Merci beaucoup. Tozo ndeko na biso o atiaka babi mingi na équipe nationale ya Belgique ndeko atiaka babi ebele na équipe nationale ya Belgique omo enani Lukaku c'est na biso akufi afanda pe na Belgique Lukaku grand joueur Lukaku grand ba de merci Mbokani
so bango nde sikoyo makambo moko etalaka bango merci ping mutu na ye na ba trésor lolo aza ping mutu a dire merci oui tokenda ne pas dire merci ping mutu na ye ok merci beaucoup merci beaucoup tokomi na suka ya masolo na biso bo retenir que Rafin Toumba atiki biso même Kalambai mutu Mike Kalambai peut passer Mike Kalambai fait tous aine kuna na Paris na point de presse na ya atiki biso akufi mukolo ya concert ya Moïse Mbie ya Stade de Martyrs zela sikoyo Rafin ana batumo boye neti faire goal aka ndenge la décision akozala décision abi a décanté comme Makambamba. Merci beaucoup. Tout ce qu'a fait goal. Bon s'abonner na Fimbo na Fimbo. Merci beaucoup. La carte qui gagne Aigle Bijou Massi. Merci.